agent de renseignement. Bomemaka batu malamu na batu mabe kalikolo ba moto na bino. Bino bo veye na ba conversation nyonso. Tokani? Motocycliste azako tambola 24 heures sur 24 heures. Batouana bazo sala musala. Batu ya mibale, c'est vous les parlementaires debout. Bino boyambaka batu nyonso na ba parlement debout. Bo veye na bilongi nyonso o boza komona eza koya ko siéger na bino. Tokani malam. Tokani malam. Bo se laisser impressionner par mutute. Lelo mutoko sabino teke o bakeko bengana batu non. Ba député ba présenter makamu nyonso conformément na ba règlement d'ordre intérieur na bango. Mutu oyo aza na pétition na nzoto na ye alingaki ko convoquer lisusu plénière te. Yokani malamu. Yango bomonaki makamu nyonso elekanaki kuna. Eza eloko ya sikate balingaki batia bia orge pour arbitre a valider yango. Mais biloko wana esimbi nango te. Yango naza ko ebisa bino soki bino bokangi mutu ya mabe bo se rendre justice te bo memaye inde et pas la police pour police wana commandant suprême ya armée na police kombo na e Fachibe Fachibe bo betela ba militaire na biso maboko makasi bo betela ba policier na biso maboko makasi policier toyokana ngoma mabe batu nyonso basali mabe toyokana naza kopesa bino information IDPS viva naza koyebisa bino boye bamboma nyonso ya mabe wana chaleur aza policier te bamboma nyonso ya mabe boyoka nanu IDPS viva nga nabimaka pamba pona koloba te boyebinga très bien tango na ebisaki bino ke biloko oyo espoir eza te bamususu bakoma ekoloba o po balongoli ye o po basali boye nalobaki balongoli ngai bon naza ko souhaiter bino bonne chance bokende liboso bake wapi bake wapi ebele babandaki ko réunir bino o chef de l'état tie bango mopanzi baza ba désordonné baza ba extrémiste nga nalobi nga na kozala extrémiste pona ko sauver intérêt ya combattant. Tokani malam nazalaki extrémiste te nazalaki nde clairvoyant na mabe bandaki koya nalingi kozongela boye mutu aya kokotisa bino biloko ya lukuta na mutu te bamboma mabe ezali na kati même na kati na biso awa bamboma mabe bazali même na kati ya police bamboma mabe bazali naza koyebisa bino boye boyo kango musala eza kosalema siko kime eza na palais du peuple te banani batie kima wana bo ba police wana bango nyonso baza kaka mabe nde yango naza koloba ke ba mouton noir ndenge baza na politique ndenge pe baza na bamibisika nyonso tokani malamu mokonzi ya police kombo na ye Fachibe mutu aloba eloko te po bino boza koyeba ngo te banguna bakoloba nini Félix Tshisekedi akoki makambu te botala ba policier na ye makambo aza kosala bokeba asa tie discipline kuna musala ezosala makitoko plénière eza koleka kitoko tokani malamu plénière eza koleka kitoko IDPS viva nalobi boye biso kombata na biso moko te akotikala na boloko po akendeki kolite pour une cause juste tokani malamu mutu aya koyebisa te ke soki omoni policier sala boye te police eza ya Fachibe biso toza bana ya Fachibe yango nalobi ke toza mutu moko bamuto noir bakota na kati na bino awa te discipline ese koti kuna ba mouton noir bayaki police bengani bango ekangi ba mususu baza kuna tokani malamu na minito plénière ezoleka na nenga kitoko bango pe bazolanda ngo na télévision ndenge biso pe kala to bandolanda ngo na makambo
IDPS viva! IDPS viva! Balobaki nini? 6 mois eza ebele. Toleki 6 mois. Balobi te. Inane ekoleka te. Toleki inane. Kanda wana bamusu bakomi opima bazoloba. Akoli amboma. Ah, papa. Yo, ogolesa biso mboma. Lelo, akomi po expliquer nini na golesa biso mboma. O, ozoli ya free. IDPS viva! Naza koloba boye. Bandeko wana bazala kimia. Bakomona Congo ndenge eza kobonga sous faci béton. Contrairement na mabe basalaki pendant 18 ans. Et le komi kosala bango ezande jalousie. Bakanisa ke biso toye na motema ya koyiba kopie mboka ndenge bango basalaki. Tokani malamu. Na minute oyo pona za koyebisa bino. Chaque fois soki tovanda mokonzi alobaka boye. Biso toye pona ko s'enrichir te. Toye pona ko travailler na intérêt ya population. Soki kobima maboko pamba, to kobima maboko pamba. Bobetela mokonzi mboka maboko makasi. IDPS viva! IDPS viva! Na lobi boye. Boyebi cité de l'Union africaine. À part ndako wana o mokonzi aza kolala. Est-ce que ça botangelanga kombo a président moko na monde wala kana ndako wa mukendenge wana azali andimi pasi nyonso wana pona biso nyonso tozali awa andimi bino basi balakisa bino immeuble ya munene ke o bâtiment o nde ya Félix Tshisekedi aza kotonga po akomisa résidence na ye mais kasi bango bazokumisa mokonzi na bango Kabila kuna alongoli babiloko nyonso akomisango ya yemoko soko kena jardin botanique ao eloko ezate soko komi na jardin zoologique ao banyama nyonso bande osala fierté ya mboka ekomi kuna epana ye IDPS viva bamindele soki baye ao bamoni ke toza na bisika bakosoigne biso te bapesi misolo balobi il faut kotongela bakongole bahopito ya kitoko bango lokola motema ezaka moto bayibi biloko nyonso wana bake kotonga bahopito na bango batu ya bongo nde bolobi bazonga na 2023 batu ya bongo bolobi bazonga na 2023 biso toyoka na malamu nalobi boye tokozala na bango kaka na mboka oyo bamona ndenge mboka eza kochange ngana kosepela teke moko na moko akima mboka te soki olingi okima tolobi de papa mama vanda calme omona ndenge mboka ezali kochange IDPS viva po botala makambo ndenge ezokende pendant 18 ans basali eloko moko te mais na 2 ans obiso toza na bango je dis bien 2 ans na 2 ans wana il faut faire la part des choses biso IDPS toloba côté à cash tozwi 35%. Bango bazwi 65%. Siko soki mikakatano eza bazoloba nini eza IDPS mais to inversé ko bino bozo 35 biso toza na 65 bazolinga te mais le peu de pourcentage wana 35 wana il faut toyebisa na malamu na 35% IDPS aza na 20% pamba puisque na kati ya cash tozaki na bandeko mususu ya ba parti politique bango pe bazwi 15% wana. Siko vous allez comprendre que sur 100% biso tozaka na 20%. 20% wana faci beton nde mutu asali ke changement e banda komonana. Tokani malamu. Mais bango na motema mabe na bango bazotinda batu na bango na ba réseaux sociaux na ba chaîne de télévision. Oh non, IDPS a échoué, Félix Tshisekedi a échoué. Félix Tshisekedi n'a jamais échoué. Tokani malamu. Tokani malamu. Makambo oyo non topesa ki bango pouvoir. Bande konangai. Eza biloko ya lukuta naza ko expliquer bino. Tango mokonzi mboka akomi na pouvoir. Azalaki na armée te, azalaki na police te, azalaki na service de sécurité te, azalaki na mbongo te, aye maboko pamba kaka na projet de société na ye.
atelemi liboso ya batu ya manduki po baboma ye ata biso ndenge toza boye okutana ba criminel na butu balobi bimisa telefone okoboya bimisa mbongo okoboya poza na eloko ya ko résister contre bango teza boye te mokonzi ya mboka aganyaki maponomi na ye ndenge toganyaki bango na 2011 tokani mutu aya kokosa bino te biso toza disponible pona kosala débat wana mutu aya koyebisa bino te kono Kabila nda asedaki bango pouvoir mutu baseda pouvoir chaque fois soki abimi eza ba liesse populaire mboka mobimba batu baza kosepela mutu ana bakabelaki pouvoir auti koloba awa alobi kaka boya asilisi Kongo mobimba Kongo basepelaki pona nini po alobaki ke makambo ya kor wana na tiango sima mu Kongo bobetela mokonza mboka maboko makasi ide pete viva lokola balingi to misaka ba secret to komi na tango akomisa bolingi to loba tole melango bobetela mokonza mboka maboko makasi ide pete viva na yebisaka bino boye boza la fière puisque boza na secrétaire général na bino oyo ayebelaka makambo na réseaux sociaux te ou bien na bakioske avanta bajournaux te naza koyebisa bino boye bomoni mukolo oyo ya prestation de serment mukolo ya prestation de serment ye chef na bango atindi bato ono après prestation de serment oya na nsele tokutana mokonzi alobi NON Tokani avant tosala mokonzi asala message ne à la nation basali tentative plus de 4 fois o tokutana tosolola mokonzi alobi NON tokani malamu bometela mokonzi mboka maboko makasi batindi batu na bango po balingi biso tango tozoloba te ezateke toyebi makambo ya koloba te idepese viva biloko boyokaki awo bato ya sadek balobi boye o bagangeli ye eza biloko ya lokuta atindaki mutu na ye atiaka makelele wana kikayabini karubini azotanga mpe kombo na ye akendeki na mukanda na ye inde na bapresident ya sadek barepondre boye tokiki koyamba mukanda oyo te po eutie pa ba officiel ya Congo te tokani malamu eza ba biloko bando kosa bino wana te tango bazoleka na ba chaîne de télévision bazokosa ngana zoka bangoma wana lobi soki na fongoli monoko o kabuya aloba te aloba na komi baba ina pese viva na lobi boye baza conscient na lobi ke baza conscient mukanda wana bazongiseli bango chiffon na bango biloko nyonso bakende kofunda et puis tango na yebisaki bino awa ke bakendeki kokosela mokonzi mboka makambo kuna na mboka Angola bomonaki bavia bangole ya kawa te siko kokondimanga mokolo nini ide pese viva eloko ezosala bango eza nini bakanisaki ke kokoselaka mokonzi mboka makambo c'est la meilleure des solutions mais basi bayebi bango ke baza batu moko mwe sérieux yango na lobi boy baba telambanga na bango soki bafongoli nazozela bango nazozela bango idepese viva ndenge naza boy basalaki ba campagne awa kabuya zana ba immeuble bisika boy o ba combattant bazo souffrir biloko nyonso wana ya lukuta na yebisaki bango boy mais ndako soki bazotonga ezane ti telefone te puis telefone yango na tie na poche ebomba na kamuta mona kate mais ndako yo bozolo bakaka azotonga ndako na bandala azotonga boy bokene na ba adresse wana bo filmer boya nango ndenge na zolo bana bino boy bandeko baza na poto bazola na biso siko mais yo biloko ngolo ba o eza secret ko betela mutu risolo te kende kaka oloba démarche eza kinini eza kabuya mutu babando visé te babando visé nde mokonzi ya mboka
Oh, Félix a négligé ba combattant. Mokonzambo a négligé biso atambala moko. Bangonde babando tie ba calme. Pour ça les locaux mon côté après ba yakobima. Et puis parce que bon, vous êtes un parti au pouvoir. Parti au pouvoir et ça synonyme ya kimoyibi. Bango ba appliquer ki politique ya parti au pouvoir. Batiki moka wapi? Hein? Batiki moka wapi? Hein? Batiki yango wapi? Batiki yango wapi? Bango bakomesana kemboka ekomi na mokonzi mosusu. Eza boete. Lebo wa di progrès azate. Di progrès azate. Ah, azawat. Yaka bakomesana. Yaka. Di progrès moko yakao, yakao. Est-ce que vous avez manzé mon ebisa bakomesana? Hein? Oyebi yango? Yakawa, yakawa. Yembela biso. Yembela biso nzemo. Biso nyonso toko répondre. Toyokani hein? Toyokani hein? Vous mettez la fachi beto maboko makasi. Fosi Boguel, viva! Fosi Boguel, viva! Fosi Boguel, viva! Mabele lilele. Mabele lilele. Ifuta pomo yozale logolte. Fati beto ene tadego. Mabele lilele. Mabele lilele. Ifuta la boka batale logolte. Fati beto ene tadego. Congo, ayolela. Fatibana Totonga Congo, ayolela. Baba Lumumba pona Congo, ayolela. Baba Kimbangu pona Congo, ayolela. Papa Etienne na mabele, ayolela. Tikala Fatibeto, Chilombo. Tikala Fatibeto, Chilombo. Abuya tikala Fatibeto, Chilombo. IDPS viva! IDPS viva! Est natango akalaboye. Combattant IDPS alinga tambola na liberté nyonso boye. O bandeveye. O bokende kolka na kasho boye. O bosala boye. Bakomesana. IDPS viva! Tango bazomona cortège présidentiel ezoleka. Bamusu bazo senga mai basokola misu. Est-ce que IDPS viva! IDPS viva! Ndeango bandeko na biso yo ba inspira bango pona nzembo bakomesana wale. Puisque omoni bitumo tozanango réforme nyonso, changement nyonso elukaka ba problème. Moko oyebi ebele bazaki ndenge nini? Soki to na période ba fête boye azui téléphone abengi bana bitinda na yo ba o atiana ba entreprise hein. Madame voyage pour les États-Unis, il faut autant. Wana ezobima. Lelo ba mandataire ndenge bazawana. Batikalo zoku de filia secrétaire général na binoteke Madame voyage pour tel pays te. Ngana zana ba combattant na ngao. Bino mobote bazobo kisama kamgona ba palais du peuple. Ngana tika na ba combattant. Ba combattant mettre na maboko makasi. IDPS viva! IDPS viva! Naza kolobake tozo réfléchir comment ça la démonstration de force hein? Oya kolaksa bango ke c'est Félix Tshisekedi qui est le président le plus populaire de la République démocratique du Congo. Banda Congo et Banda. Tokani malam. Eza eloko mutu ako sabinote biso tosala ka biloko ya mécanique te. Namona ki bandeko moko basilika ki tango mokonzi mboka akitaki pona kotala likama oyo ekomelaki montar na ye. Na komprenaki ba réaction na bino. Me boyeba ke mokonzi mboka aza mutu. Aza na motema ya bomoto.
bato bazo sala lokumu na yo bazo memaye amone akwei boye motema ndenge sala kaka pasi. Et puis na ebisaki bandeko ebeleke soki nzambe abateli te oyo akolobaka azobatela azosala musala ya mpunda. Félix Tshisekedi, c'est un don de Dieu pour le Congo. Banda naza koyebisa bino boy. Banda akoti na place wana avana ebonga. D'ailleurs Félix Tshisekedi avana na ebonga wana te. Apesa ngokolo nzambe ke nazui Congo na pesi yo moko vanda wana. Mais muto bongo ozo kobundisa, il faut être malade quand même. Yo zo bundana nani? Ozo bundana nzambe o batikele ebonga. Puisque ye alobi nzambe nganza mwana bitinda na yo na tikele ebonga yango yo vanda na yo. Bon yo zo ya polongola nzambe nana ko bundana nzambe a gagner bitinda. Hein? Bobetela mokonza mboka maboko makasi. Bozala inquiété. Batu oyo basali mubulu o bazokisi ba combattant. Justice ekosala musala nango. Tokani malamu. Tokani malamu. Nde yango nalinga ko yebisa bino boy. Bakoya na ba provocation ebele. Soki mutu ayelo ba provocation papa, état de droit ese kote. Fachi beton ate arabiso boete. Bino nde bokotsa culture ya bakuluna na kati ya Congo. Na ba machette. Biso Etienne Tshisekedi akotsa idéologie kaka ya ba parlementaire debout. Baza kote ya kaka makambo ya politique na sanzete azana libende te azana machette te. Mais bino tango boye na machette biloko biso toyebaki te. Ça ne sert à rien. Nyonso baza kosala wana eza ba émotion nostalgique bango baza nango. IDPS viva. Bana Fachi Beton viva. Nakanisi awa bozala poser bo éviter ba provocation nyonso. Bande kona biso ba député bazo sala musala na bango calmement. Tokani? Tokani? Lelo bakende kolatisa bakuluna nyonso ba veste. Kuluna pe ata olati veste me. IDPS viva. Tala balati bakuluna ba veste me kuluna spécialité nezaki machete liko ngala. Siko kuluna ye alobi oh place nangata. Comment bango bakotinga boy. Abisika ka boy. Papa, député yo pour la première fois na palais du peuple ba député bazaka 500 députés. Mais tango bazo tanga boy. Oh, lelo to komi na parlement ya 1000 députés ba. IDPS viva. Ko bango bayebaka ko tricher te. Bayebaka ko tricher te. IDPS viva. IDPS viva. Nakanisi muke nazaki nango ya koyebisa bino yango wana. Tokani bo éviter ba provocation. Tozela ba député na biso tango bakosisa musala, il faut to honorer bango. Tokani il faut to sala marche moko ya kafu kafu pour ko soutenir bureau ya sika ya parlement. Tokosala ngo. Tokosala ngo. Tokosala ngo. Bureau ya sika. Tozo sala kaka ndenge to sala ka le 14 novembre. Congo mobimba. Bomilengele déjà. Pembe. Toza ko sala démonstration pour bayebake bisonde bakolo masolo wana. Tokani malamu. Tokani malamu. Soki basilisi bandeko ba député. Ndenge bokolanda masolo ndenge nazo sola na base. Soki bosisi musala na bino. Biso peuple topesa ki bino mandat. Toza honorer bino à la face du monde. Il y aura une manifestation sur toute l'étendue de la République pour honorer le nouveau bureau. Tokani malam. Tokani malam. Ndeko ti programme nazab. Yakawa. Beta lisusu bakomesana wana beta bien. Beta nanu. Mamele linele. Mamele linele. 18 ans mboka basale le côté. 18 ans mboka babomi peuple. Fachi Beton a un état de droit. Fachi Beton a une justice. Ba député na ba sénateur.
kosalela peuple congolais, ba généraux na ba ministre, kosalela peuple congolais, bati banda e totonga Congo, bati banda e totonga Congo, baboma Lumumba pona Congo, baboma Kimbangu pona Congo, o papa Etienne na mabele, totikala na yo fati beto Pasa patikala na yo fati beto kabuya tikala na yo fati beto kabuna tikala na yo fati beto bisa baike 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 IDP c'est vivant. Viva. IDP c'est vivant. Viva. Oh mama, mamé. Oh mamé, Kabila Zakolule. Oh mama, mamé. Oh mamé, pouvoir les accomplir. Bawele la qui parlement. Tina Sena, Babosali justice. Fati Azi justice. Et combien de pandas, combien de banga prison. Oh maman, oh maman, oh maman, mamé. Oh mamé, pouvoir les accomplir. Oh maman, mamé. Oh mamé, pouvoir les accomplir. Bawele la qui parlement, Tina Sena, Babosali justice. Fati Azi justice. Et combien de pandas, combien de banga prison. 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 Il est fait, c'est vivant. Dis-moi quelqu'un. Dis-moi quelqu'un. Longwana Zela. Félix Akota. Dis-moi quelqu'un. Longwana Zela. Félix Akota. Dis-moi quelqu'un. Kalakuna Bazo Bangaye. Dis-moi quelqu'un. IDP c'est vivant. IDP c'est vivant. Nakanisi tosololi mwa muke mais nayebisi bino ke après installation ya nouveau bureau biso nyonso tokosala marche ya kafu kafu pona ko soutenir nouveau bureau ya Assemblée nationale. Il faut mokili moma bamona ke oui ba député wana bazana appui ya population. Yokani malamu. Yokani malamu. Na o etikali ko banda ko communiquer na bino petit à petit. Jamais okuta bango na base na bango ndenge tozabo to se familiariser. Jamais te bazakana mwasi na yena bana na ye. Yango ne tozolo batu. IDP c'est vivant. IDP c'est vivant. Bo identifier baka nyonso. Bandeko boyoki ke batake ou bien basali likambo bomeka olandelango muke muke boya kopesa ba rapport na bandeko bazwaki likama na makambo elekana kitokani tokani malamu pona ngai lelo nayebisi bino boye makambo eleki na parlement eza ba député bango moko babandaki makambo na bango ya pétition. Yokani? Yokani malam. Et puis, nalingi na rectifier le komoko. Mundele aeda biso. Po atali kambo selemi, ata oye sima, oye ba nana salaki yango. Nana vandaki na ndaku, namoni ba image ya bandeko ba député o ba se révoltaki contre dictature balinga ba imposer bango. Mais lokola bango balotaka kabundu bisika nyonso. Oh non, Jean-Marc Kabonde ne mutasani abuki biloko ngale abo balota kaye mais image yo eza kolakisa makambo mosusu baza différente na makambo boyokaki mikolo euti koleka o secrétaire général IDP alobaki
bakangaki kamere na procès politique. En tout cas, justice saki musala na ngote. Na lobi me bobi misanano audio o na lobaki makambwana. O te za makambo politique yoko tu na ndenge wana te. Papa, bozo ko selanga likambo bolobi na lobate. IDPS viva. IDPS viva. Makambo eleki kuna ndeko Jean-Marc Abound atikala kobuka eloko moko. Bat misela biso video oyo ndeko Jean-Marc aza kobuka biloko. Tokani malamu. Même ba député basali ndenge wana. Basali lisumu moko nga naza koloba basali lisumu moko parce que balinga ba imposer bango